Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille, nous vous transmettons nos salutations de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes Boalououdou TV, nous sommes Katazoba, la chronique Intello. Je suis Eagle Woman, la gourou du temple, la maman des aiglons, autrement dit. C'est un plaisir pour nous de revenir dans ce nouveau numéro pour partager ce moment agréable avec vous. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. La vie étant un processus, ça ne sert à rien de brûler les étapes. Il faut y aller mollo. Tout dans la vie n'est que processus au fait. Il y a les étapes, il y a les pas qu'il faut faire pas à pas, l'un après l'autre. Et voilà. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va se dire des choses, d'accord? Alors, Sidiki Diabaté, après Ferregola, Sidiki Diabaté vient de se faire éjecter de You Arena. Concert annulé. Et voilà, ils sont deux à avoir été rejetés. Deux artistes chanteurs africains, l'un congolais et l'autre sénégalais ou malien, je sais pas trop. Donc voilà, tant que Sarabino ke ba prêtre bazali bondi marati. Alors moi je pense que lelo ba goloa na ba reste du monde. Bozo comprendre qui est réellement Fally Ipupa parce que moni makamususu toboyaka na munoko toboyaka pona kitetu mais ba réalité il faut ezongisa biso boye ba réalité siko faut ezongisa biso boye pour to comprendre réellement qui est qui to lobai que jour musique ekozonga na poto to koyeba force ya moko na moko bomoni ba concert annulé jusque là Fally Ipupa zo beta kaka o ba rideau o ba nini ya zo beta mais tozomona ba annulé awa. Voyez un peu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi est-ce que toute l'Afrique respecte ce gars-là. Et pour Namakamba Boy. Afrique Mobimba, lelo et respecte Joana parce que pour Namakambuka ya Boy. Musicien moka bimi na ira lobby awa. Ayembi banzembu na ye nekanedu. Ils en ont bien. Mais est-ce que c'est le moment de faire You Arena? Est-ce que c'est le moment? Moto bobengaka mawelisa akendaka na moment na ye ou ayebi que maintenant c'est le moment. Là c'est pas encore le moment. Ye au moins ayebaka moment. Ayebi quand est-ce que c'est le moment et quand est-ce que ça ne l'est pas. Mais soko ye siko ozui bana Bova, ozui ba Sidiki, ba Diabaté, bazoui bana bango te que c'est quoi le moment. Yaya, soki 2-3 albums à succès. Mbala moko ke na You Arena, mondongo betani mutu na mur. Oza taiki ta. Taiki a betia, j'espère que bomonia. J'espère que bomoni ndenge taiki a beti. Ba sabino ba You Arena wana, eza ba sali ya ba superstar. Ba You Arena eza ba sali ya bato e ba fungola musique na bango. Soko za na musique communautaire komeka kuna te. Ndenge tonto wana lobaki. Soko sala la musique communautaire komeka na You Arena te. You Arena eza pona ba artiste ba fungola ba style la musique na bango. Omoni Sidiki Diabaté niveau moko na ba fere. Ba Diabaté ba bimika ba lobi awa. Sidiki Diabaté bimika lobi biso tout omona ndinga obima. Ba Fally baba mbiaka. Siko na minute oyo na Sidiki muta bimi lobi awa na Ferregola mbiaka baza même niveau. Na musique ezalaka te o ya bandaki avant ya bandaki après. Eza niveau. Niveau nini o matisi. O banda kala me o matisa niveau te. Ya luka bana Bova. Bana Bova babanda musique kala. Mais ba matisa niveau te. Ya omoni ba Diabaté
bokomi niveau moko na ba Sidiki Diabaté. Donc yo bazo annuler concert non na You Arena Sidiki puis baza ko annuler. Sidiki devant Fally c'est un petit en tout. C'est un petit en tout. Abandi musique Fally azomona. Siko ofere niveau moko na bano babandi musique Fally azomona boy. Tel un niveau. Donc banda no kala me matisa niveau na yote yango bokutani na ba Sidiki Diabaté. Heureusement bokomi mibale bolongo la soni ensemble. Baseri to tanga na nchiki. Soko zuite okomo luka banani pe bazuite to kanga maliboke to lela ensemble. Marambango ezara bongo. So yo zuite okomo zela pe ba l'échec mususu baya. So bo repérer kaka à moi 3-4 l'échec bazana mona bino bino nesu bokanga bokomo lela ensemble. Mais nini yango boye. De la minute ce que bagola ba se consoler siko na Sidiki Diabaté. Na minute ba se consoler Sidiki Diabaté pe ba annuler mais botela ba niveau na bino. Botela ba niveau na bino. Diabaté abandi musique ba lobi awa. Je crois même après ba Maître Gims ba Sidiki Diabaté. Maître Gims azana premier You Arena na e. Oyo ba reportaki après abandeli Sidiki Diabaté ana premier You Arena na e. Fally premier You Arena na ya totolango tokos alekanzela. Siko ba faire baba mbiaka ya ba Sidiki pour faire bandi musique kala, bandi musique tongo. Abandi musique avant ba Sidiki Diabaté o. Donc kozala annuler na You Arena ya likamba soni Sidiki kuta koloba bon. Na bandai nanga lobi awa. Na forcer ka na okoma. Siko yubongo yo mbiaka siko. Fally atala ye na TV, siko muta tala yo na TV si abeti You Arena play a craquer azui na plaque aleki nzela. Yo mutu batalaki na TV oye wana okangami. Tosali siko ndeni. Barome, tosali siko ndeni. Mutu batala na TV aye na You Arena kangami. Niveau moko na ba Sidiki Diabaté mutu babandika lobi awo. Tosali ndeni siko na place wana. Yali kamba ko banda avant te, yali kamba matisa nde niveau na yo. Obandi avant matisa niveau. So mati niveau te, bana mike bagoya, bagoleka yo, bia boko kokana niveau moko na ba petit. Yango moninga na ebisaka ba Spiritas, ndenge boza wana fera akoma neno musika te na musique. Wata ko rattraper faire bien et puis aleki. Donc makasi na bino ka ba Spiritas boyo kanga bien. Bino boko komisa wata na niveau ya oleka fere. Pour faire banda musique alalala ba pongi trop. Effet de lopipi, effet de milinga alalala ba pongi trop. Akomani na musika te. Fere na akomani musika te na musique. Ye yoza niveau moko na ba Sidiki Diabaté. A niveau moko na ba Diabaté. Donc wata soka sali pena ba effort. Wata ana ta oleka fere. Aleki pena fere akokani na yepi aleki yepi. Obanda carrière avant, obanda carrière solo avant, okota wenge avant, wata zaleki oui, na âge puis na musique azaleki. Mais lokola yo kena musika te, bako rattraper yo facilement et puis baleki yo. Et là, on a wata sala yango wana, wata tu as encore le temps ya ko rattraper faire et puis koleka ye. Il n'a pas beaucoup fait na musique. Faire c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait beaucoup na musique. Donc ba wata wana ba oya pe boy bou misika fourmi ba l'équipe ya. Vous comprenez surtout na ndinga libanda. Bona ndinga kati awa Fere aozala mbiaka. Po azana mo bangulu na ye balandaka ya ata basomba ba tikete be batiaka même baloyenge mona bakangi nzela ba bloquer nzela ba ocha makelele malgré ko lande suka na oka na kolanda ekomaka na poche te na banque te. Vous comprenez basomba album te, disque d'or ezate, ba stream malonga ezate, ba écoute malonga na Spotify ezate, ba via malonga na chaîne ezate, mais balanda quand même batiaka mwa loyenge. Omoni na ndenga kini faire obima prêtre par rapport à wata po bangulo bando tiaka quand même mwa loyenge. Mais na ndenga libanda wata soko forcer oleka mwa mbalio. Na peso ba tunnel. Wata ndengo zawa na featuring kana Diamond au lieu de affaire. Aussi si Diamond
okei featuring na nani Ariel Chéné na Côte d'Ivoire. Ozui Ariel Chéné na Côte d'Ivoire. Ozui ata Sidiki Diabaté na côté ya mboka na bango wana. Donc okozwa bina kaka Afrique centrale osangisi na Afrique de l'Ouest. Ozui chaque artiste oyo azo briller na pays moko. Tanzanie Diamond. Oye na ba Sidiki Diabaté ozui. Oye na Côte d'Ivoire ozui Ariel Chéné. Ok na Cameroun ozui Malox. Je crois ye mutareni akuna. Oye na mboka mosunini Gabon ngana ngo reni na Gabon. Oye na Gabon osekuseli biso Collé la petite Franco soki Franco osekuseli biso Collé la petite bozali remix. Vous comprenez? Soko beti yango ka ndenge wana na ane moko leki no fere. Na ane ka moko soko niatika bongo oleki fere. Osali sali siko ba featuring wana ba single. Ochila ngo siko promotion elenda. Comprendre okendele ngo pena ba Canal Plus ba promotion pena na ba Canal Plus wana et après olandi siko album urbain moko. Ata 10 titres kaka. Ezaka album urbain 10 titres kaka banzembo ba 3 minutes 4 minutes. Sans libanga. Ovimbi siko ba featuring na kati. Obwaki. Osine pena promotion. Osine pena olala nzala. Tinda ba clip. Tinda ba MTV. Yaya. Fera tikali na ye. Wata so kena nka ndenge wana fera tikali. Okoleke mba moko donc vite. Oyo babenga vitesse. Yango wana siko osala. Ofale banda oloba vitesse yango wana. So kena jwe kandi na explique yo wana. Esili fera tikali sima. Tango ozonga siko na niveau akinawa ekotisi respect. Parce que so osali déjà ba featuring na bato wana minene eko imposer respect na kine. Omona na ba fanatique mususu baza okipe ote ba komolando. Po amona ke Joe aza fort ta ba kilo ba featuring asali. Ozo ba fanatique ya batutu. Vous comprenez? Obeta déjà rumba bien, betele biso album moko ya world ya 10 titres kaka vimbisa ba featuring na kati. Ozuzu ba tête nyoso ba reni na Afrique osali featuring na bango. Tango ozonga na niveau kin, obakisa fan base. Waneza automatique, obakisa fan base na kin, obakisi fan base na ba pays libanda. Esilia okozonga pe Bercy pe boy toi. Ikangi pe wata. Wana ba calcul na opesa yo ba tactique de jeu o role ka faire na mbala moko une année ka pour les canaux faire. Esenga dépendre de l'état d'esprit na ona makasi no na mbongo na yo. Pour featuring ya likamba mbongo faire déjà na premier soin aloba que jamais ya robimisa ba mbongo na ye pour ça la ba featuring ayemba na français ba nzemba ngo pe simba na ngote. Ye mo aloba makambo wana nyoso. Obakisi siko wata obakisi siko visibilité na ba page somba na wata ba abonné au somba ekiparati. Bakisi visibilité na ba page bakisi visibilité na ba chaîne. Vous comprenez? Bakisi ba matalana okoleka faire ka boye ba otala. Ngana opeso ba vrai tactique ba vrai calcul. So salika mamna zo biso wana wata okoleka faire boye faire otala o doubler pe na ba komo a comprendre pété. Ata ba blana wana ba zo sakana ba o mekayo wata. So salika formule na ebisi yo même ba wata wana ba odiembela. Ndenge faire adiembela face à Falit. Adiembela bongo. Bandi concurrence au droit chemin au kuna sens interdit bakino bakomo comparer bango tango fali a matela eka niveau à likolo faire a diembela tilelo fali a yebo toi featuring na Olivia toi featuring na Chris toi featuring na Linsha toi featuring na nani bakina ta ba Monica ba biesili faire a diembela bongo tilelo pa ko ka souté. Donc, ceux qui bokoyo kanga ba spiritas, boyebisa Watanabe, asale la tactique o na yoto yebisa ye. Ye moka okamo awoleka fere na une année aleki ye musika pe atiki. Fere pe komotali na ndinga likolo. Parce qu'il a du potentiel. Watanabe a un potentiel ya koleka fere makasi. Ana organisation, ana sens ya makambo. O fere bele azanangote. Oh, nous te reprochons à faire et pas Watanabe sko evanda. Abaksaka world. Wata so abakisika world na carrière na ye. Et s'il fait à Diembeli. Faire à Diembela bongo. Échanger tes tactiques de jeu yango wana. Oh, Diembeli batalibanda, oh Diembeli batalibanda. Jeu yango wana. Tactique de jeu yango wana.
Sidiki Diabaté ba annulé. Et alors que Zoka renforça qui ne fallait renforcer qui ne tamso a bétier. Yu arena eza blague te nga na yebisaka bino mukolo boko tchadat na yu arena mukolo boko comprendre grandeur ya Fally et j'espère que lelo bo pesanga raison. Faire lui-même là où il est, c'est maintenant qu'il comprend maintenant la grandeur de Fally. Liboso banda okota na au mois d'août mais lelo ye moko faire place à vendre yabi ke mwana mai wana azaka prêtre aleka anga ya solo. Et lelo na mutu a faire doute eza lisuté surtout tanga moni sou Sidiki Diabaté ba annulé faire abi ouais Fally pena prêtre ya solo na kosa bino te faire mo na mutu na ndenga vandi wana c'est maintenant qu'il comprend la grandeur de Fally liboso banda mo nango mais batune bazako kotisi na doute yo leki yo leka Fally yo za danger ye pe ondima amona kiza na possible place neso ya obeta yo obeta amona kiza bongo mais lelo à partir ya yu arena faire lui-même vient de comprendre que Joanna a aleka anga ya solo. Il a compris maintenant que Fally pena aleka anga ya solo faire ndinga zawana na mutu na ya yebisa bino te ya makambo ezo leka na mutu ne moko c'est mutema ne témoin. Tanga mona so annulation ya Diabaté. Taïka betie Gims pe obeta kala mingi te na décembre. Donc faire place avant de tanga moni ye ba annulé Diabaté ba annulé à comprendre pena que Fally à prêtre. Gims a reporté qui o yazo beta o eza deuxième date ba pesa ki. Fally a beta un coup une flamme yu arena. Bandima mutu ndenge nini tebi ke botika la ondima te tembe za kaka. Mais tembe kufa na okala te. Tembe kufa. Tondima ite ke tembe ko diminue boye tembe siko eza ko diminue mwandambo mais za kaka. Il y aura un moment tembe kufa bena libela nie tembe esila nango toza kaka to ya oloba ke tembe siko esili. Je vous avais dit ça beaucoup comprendre grandeur ya Fally tango boko signer yu arena to bomoni un artiste congolais vivant en RDC abandi carrière na eka na bandombolo ti akebeta yu arena eu un coup une flamme et surtout ça faut te préciser que loko Fally abeta yu arena un coup une flamme. Parce que là, on va annuler, on va reporter. A teki bien te ba reporter, a bandeli, neti ba Gims. Fally aya boye bou un coup une flamme. A betango a totolango a zoa plaque à leka. Si vous mutandeng wana bino bozo continuer na kozana tembe ka na doute. Tali bino hein. Maramba tembe suka na ofuka mana ebisaka bino. Tembe suka na ngoma bolongo ekitaka na se maramba tembe. Ba genou pene vandi na se pena limbisa biso toyeba kiti. Il y a plusieurs façons de se mettre à genoux. Na minito annulation ya faire et mettre y à genoux devant Fally. Il est agenouillé devant Fally. C'est toute l'Afrique qui est au courant que ba koki concert wana te ba annulé. Quelle honte. Na ba Sidiki Diabaté na ba faire, quelle honte. Donc toute l'Afrique vient de confirmer maintenant que Fally a les cabines. Parce que moi, batembeza ki nan, mais là, vraiment, batembe longo déjà. Et longo na mitema, et longo na ba conscience, mais na munoko eza nan. Et tika esko tembe munoko pe kufa. Tembe wana ya munoko bochaka, e kufa pena bien lali, tozaka awa. 2025, ma bibi oboyoka. Moi, je vous conseillerais que ba date wana bozo la kabatu, eza apene à solo. Au 2025, qui vivra verra. Boza apena na ba date ya solo et puis boza na ba concert ya sérieux. Pour ceux qui ezati, oyo fallait obimisa na 2025. Yaya, bobosa na feri. Bobosa na ende babosa na manda chante na Marie-Paul. Vous comprenez? Bobosa na ye. Tala tobosa na ba musicien na mboko yo. Dans ça l'émission mon prochaine na okundula batutu tobosa na musique. Alors que bana bango vivant. Faire bosa ni 2025, bosa l'effort, bosa mamba malonga. So 2025 bo continuer ka boy. Bosa na mwamba le wana to bosa na ye. Fally oya mabe. Année wani za animo ya mabe. Je sais de quoi je parle. Année 2025 eza animo ya mabe. Donc ndenge bosa wana so bosa la makambuka ya ba blague na bino bosa la wana to bosa na sko faire pe na 2025 et sili libela to bosa ni. Il y a la popo, il y a la baille.
Sidiki Diabaté bade l'échec ya Afrique bokanga mabo bando tonga afali ero botu na pe conseil te fali abeti yuare na liboso un coup une flamme abandeli sans report sans annulation abeti yango oye na yuare na tuna ta fali osalaki nde nini prêtre numéro 1 ya musique na biso osalaki nde nini basalaka nde nini tosala nde nini bolingo tuna fali makambo te ya omoi bozotutanaka na mire ndenge wana tout annulation c'est pas fini hein so bosenga fali conseil te bobando zwaka ba annulation ka boy carrière affaire ezokina wana osila 2025 ana moi chance ndambu à se relever so kasali souffo pas na 2025 oyo fali azobomba e kunda fere libela to bosani bomarando senga fali cha opo akiteti talio bokomi mibale bokanga mabo bando tonga fali mais jongo sala andeni. Moi je pense que prochainement Sidiki Diabaté va ya otuna fali ba conseil ba ya otuna yi le roi ba moni boy prochainement ba ya otuna yi même ba Gims wana ba lolendo kaka na ba minene yaki moto moko ya otuna pena fali conseil osala ki ndeni pour ton you arena pour beta un coup une flamme sans report ni annulation kaba minene a moto moko ovanta pena ba yi pena tuni grand frère fali pupa osala ndeni yo mona ngolipa na nguba dona ba artiste africain tout ou avanda en Afrique abeti you arena carton plein zaka fali jusque là bana poto kamba obeta ngo taiki mona poto Gims mona poto Karis mona poto donc africain o pena zaka na bled a totoli yango zaka fali si wo bino tembe zo continuer kaka bo continuer ka na tembe to yembela bino en internet sakanaga mikolo avo finganga beta na you arena ava bo finga biso bo beta na you arena nanu tant que bo beta ngote bolo bati. Arrêtez la musique, arrêtez quoi.